boza tellement ebele ya kolanda solo la plus ya mokola lelo yango ebandi mbote na bino. Opération tolérance zéro, ba FRDC va récupérer 4 localités dans la province Yaïtouri. Confirmation et par porte-parole militaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri, sous le commandement du lieutenant-général Lubo Yankasha Madjoni, contrôlent totalement les localités de Kafé, Mbongi, Nyamamba et ses environs à l'issue des opérations qui ont été lancées. Tolérance zéro contre les groupes armés qui s'affrontent dans cette partie de la République au bord du lac Albert. Ces milices d'identité communautaire qui insécurisaient cette partie de la République, d'une part le Zaïre, d'autre part les Codeco, tous ont pris la poudre de scampette devant le rouleau compresseur de forces armées. Pour le moment, les forces armées contrôlent et continuent à ratisser tout au long du lac Albert pour imposer l'autorité de l'État et restaurer la paix au bord du lac Albert. À la population, au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, nous appelons la population à faire confiance à son armée et à se désolidariser de toutes formes et de toutes milices à l'identité communautaire. Car aucune milice ici d'une communauté peut prétendre de protéger sa communauté et peut prétendre protéger la population qui habite dans sa communauté. Que c'est l'armée qui peut protéger sa population et défendre jusqu'au sacrifice suprême. Au nom du commandant des opérations et gouverneur militaire, nous encourageons tous les éléments de forces armées de continuer à mener à bien ces opérations baptisées Tolérance zéro au bord du lac Albert. Tous les détenteurs illégaux d'armes seront poursuivis, traqués, chassés jusqu'à leur neutralisation finale. Et voilà l'objectif ultime que nous nous sommes assignés parce qu'aucune zone en province de l'Ituri peut constituer les terrains des affrontements à notre présence. Nous allons les détruire méchamment. Sur recommandation ya mokonzi mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Bateke pe bayaka bayokani bandimi kovanda na kimia ezalaki na présence ya vice-premier ministre ya intérieur sécurité décentralisation pe affaires coutumières maître Peter Kazadi Kankonde. Durant 3 jours, Mokoka Bassise, initié sur recommandation, il y a chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les garants de la nation, plus de 200 personnes, Basanganaki, notamment chef coutumier Teke Peyaka, ainsi que notables, il y a les 2 communautés, représentants, il y a présidence de la République, experts, il y a vice-primature, ministère intérieur, sécurité, paix, affaires coutumières, ainsi que représentants, il y a province affectée dans le conflit Oyo. Et c'est que après la discussion, il y a les 2 communautés, bandimaki kubuma moto, pe bazonge la cohabitation na bango ndenge ezalaka kala. Bango nyonso bandimaki ko respecter contenu ya acte d'engagement global et inclusif pour na kimia pe stabilité na ba province ya Mai-Ndombe, Kwilu, Kwango pe Kinshasa bakisa lisusu Congo central et sengel boye baki parmi ba recommandation 4 kaka ezalaki amendé avant adoption ya rapport final motif ya satisfaction pour na maître Peter Kazadi Kankonde, vice-premier ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Nous avons tenu des réunions avec nos frères des 2 communautés, Teke et Yaka, sur recommandation du chef de l'État. Aujourd'hui, nous venons d'adopter 2 documents importants. Il s'agit du rapport sur la manière dont nos réunions se sont déroulées, mais aussi un acte d'engagement souscrit par tout le monde, lequel acte d'engagement reprend des décisions que les 2 parties ont prises
notamment la cessation des hostilités et le retour de la paix à Kwamut, dans les Kwilu, et puis Kinshasa et le Congo central, partout où la paix publique a été troublée. Et vous l'avez constaté, c'est avec à l'unanimité que toutes ces décisions ont été prises. Ça, ce n'est qu'une partie, mais l'ensemble de l'accord trouvé sera présenté au chef de l'État qui doit en prendre connaissance avant toute la nation, et les partis procéderont à la signature solennelle devant les chefs de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Ah oui, Mokonzi ya Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton Alingi Kimia na Mboka, Nungu Nungute, Boyokani et surtout cohésion nationale. Papa Azalakande Boye. Keyo. Informateur, il y a chef de l'État, secrétaire général, il y a parti au pouvoir, Augustin Kabouya AK47, Ayambamaki, Lobeleki, et pas, il y a père spirituel, l'église Kimbanguiste, Papa Simo Kimbangu, qui a gagné. Retour en image. Informateur, il y a chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, secrétaire général, il y a parti au pouvoir, Augustin Kabouya AK47 Ayambamaki Lobeleki, en visite de courtoisie na chef spirituel l'église Kimbanguiste Papa Simo Kimbangu Kiangani et Sikawapi, le deux personnalités Basululaki Kitoko comme la fois passée, AK47 à l'honneur Ndenge Kakabuzali Komona, Bobo Mesano Augustin Kabouya Asengaki prière pour la protection à Mokonzi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, protection Yamboka mais également protection pour la sécurité ya population na est Yamboka, victime d'agression rwandaise via mouvement rebelle il y a le 23 mars, nommé le 7 février, informateur et pas Mokonzi Mboka, Félix Tshisekedi Oyo a renouvelé les sous confiance naye pour la deuxième mission. Nouvelle Oyo sepelisaki majorité ya basali ya Nzambe na République démocratique du Congo. Oyo na tour na bango batikate komemenaye soutien à travers ba prière na bango pour indi zalaka. Soko komi na 7e rue na place commerciale okomona Wenze Abike Koubasala kaba œuvre d'art et belé constat ya Fiston Perro. Ba Congolais en général, ba Kinois en particulier, Oyo balekaka na commune ya Limete, plus précisément na 7e rue place commerciale, ba monaka Wenze Abike ko Oyo. Tikana yebisa bino ke awa rezali ko beta manandenge ya danger awa bozana idete bapa ya bayaka ebele ko somba pe ko savourer loboko ya sculpture ya Congo ndenge bino moko bozali komona kaka boye awa biloko ya ndenge na ndenge ezali pe ezali kosalama sur place ata ya commande selon goût na yo bako betela yo yango dada avec impact pe idéologie équipe ya magazine na bino et pusanaki pene na bango pe basololaki kati na mulai esika wapi batalisaki ba problème na bango. Mais biso bisko ezo se passer danger parce que Moussa todo sa to ezo sa mato na maboko. Ozwa mutu aye na commande au sel etam suna 2 jours moko et leur une semaine ate etam mutu su pa ye oko tsambongo wana mais moi est-ce que ozwa bembongo mutu so ate po maboko yande mona machine ko sa lelo aussi si pe na po donc difficulté no ya liboso ya ngona ya mi balé pe susu en tout cas vente pe za mati quand il a été par rapport au pe susu ba payo bazoya awa na mboka na biso bazo déclarer chaque fois que donc in aéroport babiloko mususu ba okena ngo ezotikala ba douane ezoleka cher de loko wana ezoboma biso surtout ba artiste streetaire ezoboma biso makasi donc difficulté mais susu donc au moins ça plus yango wana mo na yebisu ezokotsa ma donc trou makasi na ko vivre na biso taka to futa bana kelasi ndaku ozomona donc parce que le gars mwana et comme mususu ayebo façon makaba bracelet
Le moins Mickey, mais tant que ça que le monde peut que le on te $500. Moutaye peut pas sommer on a qu'un aéroport éthique ali. Moutouana ça t'a sur ya ressemble sous la difficulté en main ngwana. La misère ça m'a bête ça bien mais si que tu es belé. Bon biso c'est qui quand la misère tu es belé biso net biso de ngana c'est azanga bi na benga za mudato du jour. Misère ça te du jour te misère et la ba jour ba expression biso ba kota comme biso ba comme biso ba quantité. Donc les ingénieurs ça na bi que ça teki ote na kote moi liaka pour ne pas les sauver. Donc c'est là que tu na misère kuna na bi que na kozonanga la mais siko et ils ont attend. Ils ont fait ta solo. Mais misère fait ça m'a fait déjà bien. Vous avez compris mais est-ce que ça ba norme ou balandelaka. Autant soucieux pour ko kisangote ils a pas passer. Vous avez mais ils a bien mais dès que ça pour na ngai na préférer na otika nga avec ba difficulté na pesi pour na ba aéroport mais misère ça m'a été zappé bien. Bon l'état ko ça ezaka 7e tesa esangisi ba wenze nyonso na ba royal na mbinza kuna na Delvaux donc esangisi biso nyonso donc to baka Congo mobimba po ezaka na Kisasa wate Congo mobimba donc l'état fa bundila biso makasi pour na likambo ma ya kofuta ba douane oyo ya biloko ba osomba donc kalezaki mo muta oyo atam tout someke kwa mulaya munene akenango facilement lelo ko muta kebwe asomba sur 10 pièces 4 pièces que 6 pièces etikali. Donc babiloko wana pe quelque part comme quoi encaisser biso par rapport au vivre na support vivre akana awa ça wana za eloko biso na éviter. Donc là na 5 ans na ba continuer biso o tozo zela ya sika en tout cas pas dans direction pe likambo vraiment. Ouais, en tout cas merci comme on a ngai fiston Ngoimatala na za mwana yolo nord. Ouais, mais bien nga mingi za munda pona musala ya artiste. On a bêti CTK que l'état vraiment alandela biso pour na likambo ma ya douane o bato ba futa surtout pour na biso ba critère ndeki et comme da sombe freiner na kati aéroport pour na nini par rapport au montant bazo senga il a calculé sombe loko $500 yo sengi $700 so bazo tala da ils ont pesé donc yango difficulté yango na sengi na l'état en tout cas alandela biso likambo wana bon musala oyo eza musala na biso to bandi on peut moi kala. Mais le problème, c'est que nous avons des difficultés. Premièrement, nous avons la vente. Nous avons les locaux pour passe. Preneur basate. Si vous avez un preneur moko ceux qui ont sombé le ekeko. Car un aéroport n'a biso à Pamba. Pour ekeko ekende. Nous somba par exemple à sombé ekeko $10. Mais bon, kende ko futa yi ba droit kuna na aéroport. Sur 20 ou $30. Donc tout ça la difficulté ma casse. Si vous montez ça sur $10, on va droit à ne foutre un aéroport pour $30. Est-ce que l'Uber est sur le plus cher? Donc tout ça la difficulté ma casse côté donc côté tout ça la difficulté ma casse. En tout cas, le gouvernement faut atteindre ce problème. Nous atteindre ce problème parce que nous avons des difficultés dans nous. Pour nous avoir des matières passe. Ce qui gouvernement c'est la industrie qui permettre biso ba matériel tout ça na peut permettre biso ninga ko travailler et vous allez bien. Ba matériel surtout ça va. Mais talane na travail. Na makulu. Na za ba ndi ba équipement bien té. Mais na ibi musala. L'état occupé biso té. Tout souffrir d'un niveau mauvais au Sakanat. Mais si on a soutenir Bisso, il y a un gouvernement à soutenir Bisso, ils en ont des équipements à Pamba. Pour tout le monde se retrouver l'eau. Bon, la police a Zalia, dès la police a taillé la Bisso. Tout le monde a moyen de faire la bombe de poids mener les actes. Donc toujours des briques à la police à Zawana, Bumbi à Biloko, fini qui a taillé les binos. Donc tout ça penza na choix bien na neti biso yo ezo senga l'état nde a soutenir biso po baluka peninga ko orienter biso to koma kuna po biso misuso yo na to komi ata kuna te tebi pende ni nzela ni to koleka to koma kuna te ministère ou ya biso mo ya keti a tchara biso ata 4
mais toujours de soutenir les musiciens, de soutenir les artistes et comédiens, mais biso, les sculpteurs, en tout cas, batala biso. Batala biso, en tout cas, côté wana, l'État, Luka, balolana, le miso, atala biso. Tout le monde a des difficultés, tout ça. Bon, difficulté à Moussa les Akaka par rapport à matériel. Matériel, ils n'ont pas cité. Matériel, les ébélés, les moyens de transport, ils sont là, oui. Tout le monde a des difficultés à moi, parce que matériel et tout ça, il a même matériel. Par contre, il y a des difficultés à transport, tout ça, il y a des moyens de transport. Le monde, selon biso matériel biso tozwaka mingi utaka kwangu mingi utaka pe Équateur nde biso tosalelaka biso pena toza na posa yo momo na marché ndenge ezali donc marché na biso oyo ya limité oyo eza donc delvo biso nde pena tobomi nde art nde ya RDC pena eza na moins visibilité parce que na ba visibilité pena te mais moins visibilité par rapport que oui oza pena na marché moko yo mozo mona nde ezali biso biso moko nde to bunda kana muke parce que marché sala nini ezala ya malamu ezaka que oui par rapport que oui batie biso nde batika biso parce que to sala parti wana mwa respect zali na bato nyonso to bayaka soka ye même nini awa soki moto alobi ke otracasserie nini ezalaka te ya malamu nde yango wana mais visibilité pena oyo ezala pena ke bamarché mosusu nde tomonaka ya vannerie ya baniveau neti ya bani neti tokoloba lokwa neti baivoirien ya camerounais banani mais toza na bavisibilité wana te bon tokotaka na mise te par rapport ke mwa badifficulté eza mwa makasi eloko kocha na mise ta mosusu eza ke wi te l'état yebi ke wi te moto intele boye akotisi eloko boye po mwa eloko ezala mais toza pena yango nozubi tozotravaille selon biso somona eza na ebele mosusu omonaka tozoyoka kaka bakendaki boye bazwaki boye basalaki boye biso pena bakolo mosala pena ke oyo tozotravaille omona moto ezobima boye babénéfice wana pena eza na tozomona boye biso moko mwa bashe mwa sachet mwa table ka nde eza boye soki tobashe mais okeza ke wi te façon ke nde ezala pena ke mwa depo mo boye depo pena ke wi ya baartiste toza nango te bon neti bon tokoloba de façon ke neti licence donc moto asali eloko na asombi licence aza na licence na ye bon bamoyen wana pena nani tokomi nango te bamoyen wana tokomi nango te yango tosengaka makasi ka leta cadre biso pena na bafaçon ekozalila acha pena baartiste na bandenge moko ndenge baartiste mosusu bazali leta atala biso asoutenir biso pena toza baartiste ya mboka oyo lelo biso nde toza boye atake na bapays mosusu tokodefendre malgré ke biso tozangi bamashine oyo eza ke wi te ya nakoloba lokwa neti bamashine pena nde baninga mosusu baza nango basalela mosala rapide basalela mosala na bafaçon moko boye bakonise mosusu osala na maboko yango ozomona ke osenga kaka ke wi leta soutenir biso mopanzi na biso atala yango pena ekozala bien soki gouvernement oyo ezoya oyo lisusu ministre oyo akobima lisusu atala pena kaka na biso ekozala malamu eloko eza makasi ke esenga biso bosangani mpe ezala mpo nyonso to ezala malamu babi ke bato misusu basangani bapesa force mosusu oyo ezangaki na bango na yango tolobaka ke wi leta talaka na biso
basusi na bango ezali nanu ebele kasi kozala malamu soki bakondi ya ministère ya culture et art bayoki ba préoccupation na bango ezala même batu ya bonne volonté ba homme d'affaires ba bailleur de fonds esika ya koinvestir yango yo po na kovaloriser culture ya mboka po awa deux fois te ba talent elali awa ochetembe upesi mbongo na yo awa bakoki pe kosalela yo babimiseli yo ekeko ya arobase mokuna le parzuria de la République autorité morale de la jeunesse heke yo Mama Doudou ayebana mingi na lemba imbu kuna impact ya maliwa na ye esalamaka na ndenge ya kusakana te serf luzolo pona badita Poko kanisi yango biloko ya feti ya libala oyo bazali kolambela babokilo or kezali bongo malewa ya Mama Doudou nde ezali kobimisa tsunga makasi boye tozali bongo la quartier njili kilambo na lemba imbu na commune ya bonga fula espace oyo babengaka yango ya risam chez Mama Doudou donc awa ata ozali na mbongo muke okolia kitoko otoni makasi tala awa soki ozali lo marié koya no yo kutu te po okobosa na biloko ya ndaku mère kutu akobule ozuli deuxième vitesse rende koti na palais mambu mabebidi Malewa tende eza restaurant. Eza restaurant biso yamba abatu pe le sonyoso. Kolia ape tout la kuto te ka 2500. Biloko nyuso loso to bandana 1000 francs, 2000, 3000. Continue kuna poisson kande moko pe poisson bane na 500, 1000 francs, 1500. Matesi pe ka bongo lo matesi pe ya 500 pe zali. Matembele pe zali ngai nyoso ezali awa bamisini bamipanzi soso nyoso ezaka na kana biso bamayebo wana nyoso ezaka epai na biso bato nyonso baliaka pe basepela na bango to makasi soki olingi oyeba lisolo ya malewa ya Mama Doudou tuna baweba oyo babulaka na route de la paix ti na njili brasserie bakopesa yo ntango po awa buli ya fufu eza kaka na 100 francs ya pamba nanu esalama te imaginez que oza na 1000 francs okolia combien les boules après soki osilisi kolia oza na droit ya mai ya malili ya ofele donc directement obosani bapasi nyonso ya vi na yo botala bino moko komba ya kasi oyo baya bazali konguruta muteke tala yo moko tala anguruti tala susu azui anguruti yango lisusu bien donc vraiment soki ozali fouteur okosuduka boye bidia abu pia boyokela ngai eloko oyo biso restaurant Mama Doudou so da ba travailler Mama Doudou so que c'est vraiment makasi ndete lamba biloko ya biso to ba avec biso to lamba biso ni to doni bata mokolo so baya pe c'est longo uchiwa to c'est biso c'est longo na bangana ba komba na biso ah oui félicitations la Mama Doudou na idéologie ya boye surtout na ndenge malewa na yo epesi bajeni mawa misala bazwa kata 100 fois oyo ekosunga bango bazwa swe liboto la bango boye nde ezalaka nzambe ya kopambola yo pe malewa na yo ekokende lisusu liboso awa vrai hôpital oyo esolaka maladi ya nzala awa vraiment banguru ti yango ekei kwi Championnat national insécurité ezali ko persister na ba stade barbitre bazali ko beta maneti na film bolandelema o image ya championnat national ya football na Congo ezali ko beba se ko beba depuis un certain temps, surtout depuis démarrage ya phase ya playoff ya 29e édition ya Vodacom Première Ligue. Barbitre ezali ko influencer ba résultats sur terrain na erreur na bango kaka ndenge esalamaka.
kasi oyo komi koleka surtout na oyo état de sécurité nde ekomi kobangisa ba stade nyonso ya Congo. Insécurité ezali makasi ni bakambi ya ba club voire même ba arbitre mutu moko te azali aux abris mikolo nyonso et puis ezali koleka na misu ya ba organisateur. Eza normalité absence ya sécurité boye ba organisateur esengeli bazo ba disposition pour mukolo moko mutoko ya kukufa awa na nkuba ndenge kaka bozali komona soki po tali bambongo ngo bazwaka ya malonga ezate kasi na part ya ba organisateur ba sanction essayer yebana prochain match à huis clos bo futi $7500 pe bo réparer ba dégâts karaboui toujours bo mabale. Merci pour la confiance en paix fidélité. Tokomi na suka ya sola plus. Ya mokola lelo bo sepela ki na ba image bo pesa merci na ado Mosha P Israël Lombui champion play yo bazalaki Nasima ya caméra Voldi Ngitu kazalaki na régie finale. Ngai na bino tukuteni mokola lobi.